Voilà, Bolokoko officiel. Bienvenue sur notre chaîne Bolokoko officiel, la chaîne d'actualité. Chaîne Mimilrabino nouvelle en temps réel. Mimilrabino bien. En tout cas, abonnez-vous massivement sur ma chaîne Bolokoko officiel. Merci de liker, merci de partager et surtout merci de commenter notre vidéo et de partager ça. Et na bande ko na ba contact na yo nzama pambola bino boza ébélé partout dans le monde où botal radorka c'est Bolokoko, le Gaulois, les gladiateurs, le Zabakouk du monde. En tout cas, na pesi bino bambote bisika bozwami na nenga rosaranate. Dorcas Bolokoko est là pour vous. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous massivement, hein, massivement tous abonnés. Un grand merci Balobina. Mama Zozona Inde, merci beaucoup. Na Sila Bissau l'impératrice, pourquoi pas à Sam Coucou, le nécessaire, Motememe Coucou. Merci beaucoup à Hervé Mikaï, l'homme à battre à l'ingénieur. Merci à toi, un grand merci. Na bandero nyonso o balingara Dorcas Bolokoko bandeko nyonso batala ngai o balaikaka ba papa nanga ba mama nanga merci na bino boza ebele na monde o bomisana rotala nga ko bosana te ko liker ko bosana te surtout ko partager vidéo. En tout cas na lingi bino mingi ba abonné na nga na lingi bino mingi bino ba ebotala ngai. En tout cas je vous aime, je vous aime, je vous aime na ndenge ya rosarana te bandeko. Babolingo tokolobela marambo o eza sur l'actualité ya tokolobela ngo na moni bokateli ngai moi ba parti ya ba mama ya mama Congo. Cher ami Yabakou, je vais vous dire quelque chose. Peut-être boye baté. Il faut na loba na bino. Botia yango na mitu na bino. Raisa pesa mona bibero. Il faut na le banabino motia on a mis maman bébé te bébé star tata maman les qui n'a pas ça moi la biberon téléphone il fait ça moi la biberon vous comprendre quel là j'aime liker voilà bandero langai je vous dis na le banabino à tout moment à chaque fois que botika cotine de langa ba vidéo ya bateau baza peut-être au fin là et puis il faut vous comprendre que na minute oyo na musique actualité exacte. Bato vous comme il vendre au fin sila lelo ba au fin sila pourquoi parce que baza na actualité te na minute actualité c'est sila bisalu ti ba vandi bango mo bazo au fin sila parce que ba yebi ke sila so retumboli ye azana ba chien méchant na ye o ba ko ya to ça la guerre ba yebi yango bien. Yango ozomona que ces derniers temps bato boyebi ke bazawana pona kosala pona ko défendre peut-être ba musicien bango toyebi bango na monde de musique bakoti na monde ya théâtre ko na monde de théâtre bazana cible o ba cible eza bongo si la bisalu bayebi ke muto to cible aza tellement populaire wanu ya liboso ya mibale aza na succès. Nenge tozo ciblé ye boye batu na ye bakoya ko la réaction bako réagir mais si on avait informé bino ba tata na ba maman o bozo vanda koya ko fingara si na ba émission na bino Abakouk aza na réaction a ko sala te ya to na makambe belé il faut to lobela ya sila. Nous avons besoin de parler à carrière ya sila 26 ans de carrière aussi la sali. Peut-être Batoubo Ebité. On a besoin de 26 ans de carrière au SBA Sali. Depuis début de carrière, Nini aussi la Sali, ton Nini o nan aussi la Sali, te biso ba fay na ye, ba bakouk na ye, tozon a besoin si la asalango. Bilo tozon a besoin le belengo wana. En tout cas, 2025, te recote na ba polémique ya batouté. Bon, ba bolia abakouk akoyate. 2025, Abakou on compte na polémique ya batouté. Tu as dit que s'il avait déjà unité de mesure. Bon, donc si la commissaire concurrent à Moutoumoro, oh Moutouana Yemo, pas dans complexé ya sila. Ayebi même pas que, ami yebi que Yemoro, à un niveau ya sila te, yena sila bakoui ko télématé. Bino besoin Moutouana, bon commissaire concurrent à sila, bon commissaire même niveau na FB. 2025, je vous dis, cher ami Abakouk, toko fou la Moutou te. Ceux qui osent meilleur, JBC Aloba, soyez les meilleurs. Si le roi est meilleur, tu es vénat, hein, nouveau vénat, nous on accepte si la nandenge wana.
So bomoni mutu le roi mama Congo. Avant ni pas le baké ba propos teni ya sila o ya bimisa ki na streaming ici je me trompe pas. Eza mabe. Ce que ça qui est peut-être na banalise ne ba balinga ki ba finga ye. En tout cas moi je me demande à propos teni to parole nini aussi la bimisa ki ya mabe na kati ya streaming era sala ki live na ye. Maloba nini aussi la loba qui est dérangé batu. Si la n'a incité personne. Celui-ci la lobi qui va agir na bino eza augmentation na ngesa ki ngana mata na carrière na nge mata. Eza réponse à ma besi la petit non. Bino modeki na besi la loba ndeti ni. Kena kebenjir ane so ranga mutema pas c'est blessé ranga. Celui na vandi na lela na mutema na loba pourquoi bato ba finga te avec 1000 esprits en fait. Avec you maté. Aboy na ko pesa bino valeur, aboy na ko fula ba yuma. Alobi ke mafinga na bino eve énergie pona ye. Parce que maramuni ni aussi la lobby ya mabe na kati ya passage na ye na streaming wana, o ye déranger mama ko alobi ce que zala ki ye, mais batu balina ki ba ya ba accuser, ba condamner ye. Qu'est-ce que s'il a dit de mauvais na passage na ye? S'il n'a insulté personne, on se le dit. Afingi mutute. Alobi pe mabe na mutute. Asali pe critique na mutute. Asali passage na ye très bien. Asite kombo ya mutute. Afingi pe mutute. Alobi li artiste et comédien moko mabete. Qu'est-ce que s'il a fait du mal na kati ya passage na ye wana? Mabeni ni obino batu bokomi ko vanda ko sala ba analyse ya yo to yebisaki on se connaît très bien na kati ya YouTube ango. Tolobaki na yo si réellement que si la benga yo amène-nous le preuve même numéro ya si là. Et on a sabi ce que était oui pendant que yo si la benga yo la biso ba photo la besoin tout monde ba preuve ya appel ya si la aussi la benga yo. Et comme il a bolani na tongo bolamuki ngaku tu si la sala nga boye ngaku tu si la kenda na nga boye yaya toze bele moko ba kuso to bito yo koka bisote ba yara ba finga ka si la mukoto yaka to s'en charger na ba kimaka bongo yo koka biso celui to qui porte parce que toza na tana yo nous avons plus de temps pour se la concentrer pour nous la maman Monique. Tu as plus Nathan et concentrer pour nous la œuvre et si la bissale. Tu as plus Nathan et lobé la 26 ans de carrière aussi la salle. Tu as Nathan qu'on lobé la binote. Si Kofi Olomide, légende de la musique, a compris la grandeur y a si la bissale. Bon on bino batou boyo fin ya si la bissale. Bois banane ma papa. Bois bilo roté. Kofi a bien dit, si elle est la première actrice congolaise, s'il vous plaît. Amoni Nakati ya streaming, elle est liée. Je peux appeler porte-parole de Kofi pour le Rolobango. Elle est quelle Kofi en fait? Elle est quelle liée? Alors, il a pas fini raison, n'est fini à coups là. Donc, venir que si l'on est avant de la bonne, si nous avons confié à faire la discussion dans Congo là. T'as dit Kambaboye. Bon, c'est platé, bon, c'est platé. Grandeur à Moutoye Banaka. Ce rosa grand, Batou Balobelayo. Ce rosa leader, Batou Fo Balobelayo. Leader avant Mouto Batou Balobelaye. Et logique. Kofi a bien dit, Abi à comprendre le grandeur il y a si là. Pourquoi qui Sindu le Caire a séparé na si la makasi. Abi elle pensait même pardon, elle n'a même pas repensé qu'un jour à au monde star moko comédienne moko congolais ou congolaise a recoté à penser à côté na streaming wana. Mais à Moniango et lesquels c'est comme le roi si la boy on dit congolais on a un niveau de méchanceté moro ya mabe en fait on lui encourager si la bissale on lui dit bravo ya si la bissale mais yo on va voir la télévision on va au finga ye ko ya conseiller makaba propos ni teni aussi la peut-être que si la fingi mutu
Jusque là, moi, je me retrouve pas que si la fini moutou. Est-ce que si la fini moutou, nani oyo le biso que si la fini ya tombola musapi? Nani oyo le biso que si la lobby na ye mabe na kati ya passage na ye na streaming na tombola musapi? Si la n'a incité personne, si la lobby li moutou te, si la fini moutou te, mais beaucoup ici ennemi na bino. Ce que si la lobby que avoir ennemi na artiste comédien monté, ils en jurent te. Ils en jurent te. A fini moutou te. A lobby o ezaye. Yo so oyebi ko zare ennemi na sila. Et tani karayo. Nous on s'en fout de toi. Si les morts s'en foutaient, na yo bon biso. Si on y peut-être ennemi à sila, reste dans la boue, on continue aux ennemis à sila. Mais on y est mort aussi, là, il y a inconscient, qu'il y avait ennemi à yoté. Ben de retour à la bientôt à la poser, s'il vous plaît. Maman, quand on sila, mais ici qu'aux alliés. Ne venez pas créer des ennuis ou des problèmes dans Babakouk. En tout cas, tu vois, ni qui m'y a botti qu'à Lyon, ou y'a l'ali à la. Mouta la moussa Lyon, on a l'alité. Parce que biso toyer à tout le monde. Boye bine to kendaranango. Mais cette fois-ci, on s'est décidé de ne plus répondre batutu baroyer au fingasila. Jusqu'à 2025. Tu as vu de répondre moutumbo côté au royer au fingasila.